Mbote mingi na balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kula na chaîne na bango de nepsa kabino chaîne la libération chaîne oyo elobaka ba vérité na maïma social le kana mboka na biso Congo biso to bomba ka vérité en tout cas bande ko nanga nyonso ba fidèle abonné na biso bo s'abonner bo tala be mission de na zepsa bino bo partager be mission etalama ya bino kabu alon puissant mosakoli ye mutu boko mesana na ye mikolo oyo po mama Océan boyebi azabon hospitalisé kino lelo ye na mwana na et puis na bosanité ba mes condoléances na ngai la famille ya Gloire Ngoma oaza bongo montant na biso nde na yebisaki bino oya kozala na bolingo lisanga pe ya Gloire Ngoma ya biso ya musala Océan du Congo to tia pe faire moi 10 mois nini et que ça la bien pour que biso pe to que ne to accompagner muninga na biso to lela na elongo ou te ko perdre bongo mama leki na ye en tout cas bino bato bo s'abonner dans l'Océan du Congo te bo s'abonner dans l'Océan du Congo bo benga pe mama Océan bo soutenir mama Océan na ba prière na financement makambo belé maman Océan toujours aza bongo l'hôpital donc bozo mona bongo mwana na ye kabu alon puissant mosakoli aza wana pona ko pesa bino bambela pona ko pesa bino ba information ya masa ezole kana mboka na biso Congo alors mokola lelo na kozo pena temps ebele te ya kosola na bino mena ko lobaka ketaki patriote pour mai ezole kana mboka na biso Congo ezo pesa vraiment passe eza kitoko te ya ba imboka. Alors tout peuple congolais peut se lito ina na Congo, tout peuple congolais peut se likanisi pour na Congo, tout peuple congolais to linga Congo, to za na ba division ya mikete eza kitoko te. Ndeko na Gloire avant na loba. Tela nga vidéo ya basoda o bazali kotambola bongo to zone. Commando na biso otoko yebisa bino ke Fachi Béton a investir na ba armée oyo zolo bato wana armée te Rwanda ko sambwa omona assurance ya Fachi Béton mo kwa ntombolo mai onga indundu onga fayulu ko mekate so mekia okoyoka timukolo Jésus akoya o sentir bien soda zo mona ke okonja sala ki musala tala soda un jour oyo ya kosakana na Fachi Béton moko ntombolo o mbongo ezokende wapi moni kote mbongo ezala kokende yango oyo o mbongo eza te na mboka yango oyo sikoyo bazosala musala ongai Moïse Katumbi kosakana te komeka te ona azokotisa ba mercenaire bakonyata bango mbuma Merci beaucoup ba imboka wana bomoni vidéo wana ba soldat bazo marcher to éviter eza bongo na capitaine la biso na Kinshasa eza bongo na province ezap na éviter boyoki nde kwa zolo balingala mais eloko epesinga passe na vidéo yo ndeko ozoloba wana ndeko na ngai yango na oloba na émission na osa bato mususu babimisa Félix Tshisekedi mabe eza kaka bino bataliban bato mususu basala ke Félix Tshisekedi amona na lelo mabe na miso ya bato nyonso ya mabe kosala matanzinzi asali boye ata pesa seli babi Félix Tshisekedi eza bino bataliban. Pourquoi est-ce que tangu to mona recrutement basoda esalami tonenge to moni basoda na bazo marcher na minduki est-ce que recrutement basoda na tango esalami to moni basoda bazo marcher pour la Martin Fayulu Madidi ou bazo marcher pour la Moïse Katumbi ou bazo marcher pour la Adolphe Muzitu ou to bazo marcher pour la sécuriser toute étendue la République démocratique du Congo. To tango bazo recrutement ba bon soldat pour la kobundela Congo. Est-ce que recrutement na bazo sala pour bataquer ba Congolais to recrutement ba sala pour bataquer pour ba bunela mboka na biso ba nguna na biso ba M23 mais kasuko yoka pasi na ndeko na vidéo na kolobake bomoni ba soda bino batu botu na mbonga Kongo ekende wapi mbonga ngoyo monani ba soda bango yo bongo le Fayulu meka bongo le Moïse Katumbi meka ndeko na ngai pona nini ba makambo aboyi et puis on sali vidéo au publier. Est-ce que ba soda ba za Félix Tshisekedi est-ce que basoda bazalaka ya président de la République ou basoda bazalaka pona kokenge la nation congolaise? Pourquoi to samara musu to yeba te? Pourquoi to loba maka musu to yeba te? Alors tango bo loba bongo tango bo sala bongo tango likambo ekoya ba insulter maman Félix Tshisekedi ba tangi maman plutôt Félix Tshisekedi mutaza aza cause likambo wana. Oui, to moni basoda za bien pour ba ko renforcer
armée na biso po ba ya ko bundela Congo soda za ka mutu te soda za wana za indépendance mabende ya biso bato ba dirige mboka ba yeba te bazo ba soda na ba soda pe ba koma le roi ya bato soda za ya mutu te soto yena la police babenga ba police baza ba garde suite ba baza na pona ko batela biso peuple policier rôle la policier ça pona ko batela peuple na biloko na ye soto si ba FARDC baza pona ko batela etandi ya mabele ya ekolo na biso pour que munguna kota te rôle ya soda yango wana mais bino komisa ba soda lo kwa ya bino ba soda bazaka ya batu te soda za wana na rôle on a lobi rôle soda ko sala yango na expliquer bino yo zo filmer zo loba bo moni bino batu bochaka tembe bo loba ke mbongo République démocratique du Congo ke na wapi bongo yo Moïse Katumbi yo meka bongo yo Fayulu meka est-ce que ba soda ba sala recrutement pour na Fayulu Fayulu qui se kede rôle quand même ba soda ba rotika la soda que Fayulu mta koma président ba soda na ba rozala pour Fayulu plutôt ba rozala pona ba royoka ordre ya Fayulu a repesa ceux qui pe rozala lobi Moïse Katumbi mta koma président ba royoka pe ordre o Moïse Katumbi a repesa non que ba rotika la Fayulu indépendant tant que Fayulu a kokene ba soda ba kena Fayulu non to wana ba Mobutu azaki na ba soda nini tant ba kei ba soda ba tikala ki Moïse Katumbi plutôt Mobutu atikala ki ba soda DSP plutôt tant Moïse kei et ben ba soda DSP ba kota faire DC ba misusu pe ba kimaka misusu pe ba tikala ba ndimaka ba bundele kolo ba tikala ka et même Mamouze Laurent Désiré Kabila ye malgré toi tant ndenge oya kufela mais tant akufaka est-ce que basoda baloba ke na démissionner pe Mouze akufi non ba tikala ka pona ko kengela etandi ekolo et le même Joseph Kabila ye basoda pe baye babito tikali pona ko batela etandi ekolo mais soda za la mutu te et ça pe ndenge moko mwana mboka feki seke ndenge lelo pe akokende mutu akoya ko remplacer ndenge basoda ba tikala pe mutu ala pe akoya akokende mutu pe akoya ezala ka bongo mais basoda pona batu te c'est que tout le recrutement va se la on pour Moïse Katumbi va se la on pour Fayulu va se la on pour le peuple congolais donc tout le makam sustoye baka tant que ça ba vidéo musu o ba tant o ça vidéo o publier peu et que monde entier ba tout monde ba monyo ba lo bani pourquoi peuple congolais toye ba makambo to ça la tête non ça be mission na loba pona tous les peuples congolais tous à la uni peuple congolais tous à bomoko mais bino bataliba boya kana système de séparation pourquoi Félix Sekala za président na bino moko za président ba congolais garant des nations aza président na bino moko te aza président ba congolais tous les congolais o yebi que ngana congolais président na yena Félix Antoine Tshisekedi mais président Félix Tshisekedi aza président na bino bataliba te ceux qui a dit qui va continuer à le voir qui wana ne peut-être bokolo ba ke azongi na ye a commis le kola est président na biso appartement so wana la wana talibino mais yo ko ba te ke bo moni bino bo to na mbonga Kongo ezo kende wa bo moni place mbonga Kongo ezo kende bongo yo Fayulu meka bongo yo Moïse Katumbi meka pourquoi ba makamba boui pourquoi ba séparation boui pourquoi ba division boui alors tant que yo c'est la vidéo zo o lo makamba boui tant que yo zo ça ba makamba boui zo lo ba boui o ta la teke ndena o ça la boui le loto lobi kuna et là au moins ko ça ba nini yo loba to likanisini o yo ça yo no loba bo bimisa ka Félix Tshisekedi mabe et ça bino ba to ça tout autour na ba to bimisa mabe et ça bino ba tellement ba to bimisa Félix Tshisekedi mabe pourtant on ça la vidéo bo loba boui ande ko na je suis pas contre mais na ça ni contre ni pour na la katikati to analyser botali vidéo bino bo analyser bo ka ba dire yande ko na zoloba par rapport ya basoda parce que recrutement pour na basoda pour na Martin Fayulu ou parce que recrutement na basoda na pour na Moïse Katumbi ou pour na Adolphe Muzito tout ça ba vidéo msusu to yeba ki mukusandro di ka mte komisi biso boy o ça la vidéo zo yeba te Congo eke mabe to bundela Congo to sanga to tika division Congo eza mutu Congo eza biso nyonso Congo eza ba peuple congolais ba vrai congolais Congo eza bango
tant yo ça la vidéo solo ba bongo ole ko ba ke bino ba nguna na biso libanda bino ba M23 bino ba Rwandais bino ba Ugandais bino ba boye bino to che miss na bino na Congo pona ko luka ko be to letania mabe na biso to la kizi bino ba kritima ba soldat ba osala et ça qui te retient yo zo c'était ba komba ba congolais yo Félix Tshisekedi et plutôt yo Matiana yo nani yo Martin Fayulu meka bongo yo Moïse Katumbi meka non Félix Tshisekedi est président ba congolais non que président na yo so ko za mutu a IDPS so ko za pe mutu a parti nini so ki po za li nani Félix Tshisekedi est président ba congolais non que ya bino pour ça la vidéo le makambo yo lobi bon c'est qui to côté bon tu as un souci avancement à Congo te tant que nous quand on la congolais ba makanisi entre congolais ko bomana entre biso na biso to longo la congolais makanisi entre congolais ko soit na biso to ko ti sa patrie plutôt to ko sa bolingo na mboka na biso pour que Congo ke liboso alors yo zo la division ezangatina pona ni Félix Tshisekedi a releka parce que là on tika la pona ko battre étendue la République démocratique du Congo. Les longtemps pas releka ils appellent la fier ton temps à kombo na e. Ah moi na mboka Félix Tshisekedi tanga za na kita boko ça que recrutement ba soda kitoko. Bango le ba bunda mboka ba sala on à Congo. Mais yo ya o bake. Bongo yo Moïse Katumbi yo meka. Bongo yo Martin Fayulu yo meka. Est-ce que ba soda ba sala ba recrutement pour Moïse Katumbi to pour Moïse Katumbi. Bato ba bundi ça ba M23. Yo mona bango te potanga ba kombo na bango. Ba Rwanda ba okata ba na ba SM yo mona ba te potanga ba kombo na bango pourquoi aussi te ba kombo ba congolais donc ne bazala ba ko fana pe un jour ba vandi ensemble Félix Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi Martin Fayulu Adolphe Mututu ba solo li pona ko mema mboka liboso mais tala bino ba division boya na ngo mboka ko tambula bongo te mboka ko kebo ete boyeza ki to côté na ba dire na yo kito na ba vidéo na message yo lancé na vidéo yo che et ça kito to moni armée congolais ba kisi ba soldat pour na obunira mboka mais yo yela ba division boye kito côté mandiko na ngai tant ba sa recrutement mais ba sa la ngo pour la biso ba congolais te ba sa la pour na obunira betania mboka na biso pour na banguno ba attaquer biso boye ça kito côté bon tu as compris ça Félix Tshisekedi mais bien on a le pas bino ba boy ça Félix Tshisekedi pas ba congolais et ça bino na ba comportement na bino ba kamba boy tant yo pas dit vidéo wana lobby bongo mutu pas mona vidéo wana pe akei ah telande ba ça recrutement pour na boya lelo bande ko abima marche boy bou gaz et beta mi ça c'est beta mais loro boy ça la me communal oh bango ba passer Félix Tshisekedi ba ça recrutement pour na ba soldat pour abima ndela ba ça la biso boy ba langage na bino ba taliban boye ça qui te botika ko inisa Félix Tshisekedi n'a pas ya ba congolais et le président tout congolais azaka président ya binote ba taliban ça président ba congolais tango to viser makamsu to viser bo kabwanité tango to viser mo kamsusu to viser ba biloba lobate baza bandeko et là on m'a encore senti bango te eza politique o ezo tambo maita mama mabe yango bande ko ba santé mais lobby kuna ba ko vanda ba ko sola aussi Martin Fayulu m'a dit aussi Félix Tshisekedi aussi Moïse Katumbi aussi Adolphe Mututu parce que bango nyonso ensemble ba uteki la muka bana ba créer ki la muka bloko na tangeli bino na sa côté ba misuso na tangi ba kombote bloko na tangeli bino bango batasela ki la muka alors lobby pe ko za la paix na facilité mo bo l'occasion mo ba kutani lisusu pour apesa makati pour na otamu sambo alors yo ko tsela bango division pour na ni bo ça qui to côté ndeko na ngai en plus ba soldat o filmer bango pour ani ba pekisi ma ko yango ma msusu ba congolais to mo na comme le roi théâtre mo robo ba soldat tango ba marcher zo filmer o tina ah yango ba ki ba kamla biso ya Congo ba ta marate pour na ni pour biso mo ba congolais yo filmer vidéo ozo publier ngo tindi ta ba solande ba otambula alors banguna biso tango ba mona bongo ba sani poni ko le kan coulisse poni ko ko bata mate parce que tu ka bo to taquer ba M23 parce que tu ka bo to taquer banguna biso ba otaquer biso pourquoi pe ko sala mabongo te
faut que nous soyons commencé à la et moi on a la mise à bas. Pourquoi filmer les soldats? Oh bah outil recrutement, oh plutôt oh bah outil formation, yo filmer bah pour un. Et comme théâtre, t'es comme gag. Bon c'est qui te côté. En tout cas peuple congolais oh yo zwinga. Limisa nga vidéo tant on a qui passe ma casse. Ya au moins na banye mission ba mona tonalité à likolo boui. Et ça nga qui te côté. Tant na mona ndeko Arthur Asali. Martin Fayulu amunguna Félix Sekete. Basa bandeko ba uta parti moko. Moïse Katumbi ata munguna Félix Sekete. Adolphe Muzit ata munguna Félix Sekete. Basa ba congolais. Lelo to lobi kuna ba ko fanda basana po pesa makati po na Kongo ke liboso. Oh bah ça les a politique. Politique comme tout, ils ont si maintenant on ça bon bongo. Mais ceux qui va vendre c'est comme on va sangani, bah on peut passer dans ma quartier mais même que boss. Alors yo rien ma division boy point. Boy c'est qui te côté. Peuple congolais comme na suka ndeko na gloire. Tela nga vidéo ya bandeko na assemblée provinciale ba comme message ni o bandeko ba lobby bon to succès na biso. Déclaration politique des députés provinciaux de Kinshasa. Très chers Quinoises et Quinois, l'heure est grave à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et pour cause, la déchéance de l'honorable Godefroy Boy-Kadima au poste de président du bureau de cette institution à la suite de son désaveu total par le reste des membres du bureau et la majorité des honorables députés provinciaux. En effet, ne pouvons digérer humblement sa déchéance. Ce dernier s'évertue jusque-là sans succès à remuer mont et ciel tous les lobbies possibles pour obtenir coûte que coûte sa réhabilitation. Partons de recours en contestation à la Cour d'appel de la Gombe et à la Cour constitutionnelle. L'opinion a été désabusée par des initiatives partisanes, manipulatrices et malencontreuses d'un groupe de pasteurs au nom des églises de réveil du Congo au chevet de leurs frères en Christ. Très actif et téméraire, l'intéressé s'appuie désormais sur la fibre ethno-tribale en appelant à ceux de ses parents qui auraient une parcelle de pouvoir au sein des institutions de la République à travailler pour sa réhabilitation. Question de comprendre si son élection à la tête de la dite institution était due au fait de son appartenance ethnique ou tribale. Curieusement, et de sources très bien renseignées, il nous revient d'affirmer qu'un lobby d'acteurs politiques est constitué pour sa cause, lequel lobby se livre insolemment à des intimidations et au chantage envers les députés provinciaux de Kinshasa sous le prétexte qu'ils détiendraient, eux, les clés des manettes du régime en place. Que ce lobby politique serait capable d'influencer la décision des juges en opposition à la dernière dénonciation du chef de l'État sur le secteur judiciaire. Et comme si cela ne suffisait pas, triste est de constater que le collègue Godempoy, qui a prétendu avoir obtenu de son médecin un certificat de repos intellectuel de 45 jours pour échapper à sa convocation à la plénière, s'adonne aisément à analyser la situation socio-économique du pays à travers un média de la place. C'est un nouvel acte de mépris pour narguer publiquement les honorables députés provinciaux et les Quinoises et Quinois qu'ils représentent. Certainement avec la bénédiction de ces parrains qui se disent maîtres du système. De ce qui précède, et prenons l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin, les députés provinciaux de Kinshasa déclarent ce qui suit. 1. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est une institution relevant de la constitution du pays qui fonctionne selon les règles édictées
par son règlement intérieur et non d'un salon politique. 2. Les députés provinciaux de Kinshasa se préparent plutôt à l'élection d'un nouveau président en remplacement de leur collègue Godefroid Mpoyi Kadima et non à la distraction. 3. Enfin, les députés provinciaux mettent en garde les artisans du lobby politique en soutien de l'honorable Godefroid Mpoyi à mettre un terme à cette machination ridicule au risque d'être livré à la vindicte populaire quinoise. Ce lobby doit également savoir qu'il n'existe pas de tout-puissant en politique. En cas de persistance, les députés provinciaux seront obligés de scruter dans la gestion financière de ce dernier. Et alors, l'opinion constatera l'appui de ce lobby. Fête à Kinshasa, le 20 juillet 2023. En tout cas, merci à la vidéo. Bon, on va décoller député provincial. Après, si message na bango ba beti mbela na bango bino moko boyoki mbela to message nini o bango ba beti ndenge mbuko zo tambama. Peuple congolais partout za lito za la ini. Peuple congolais partout za lito lingamboka. Na maramba boyende mboko yokufa. Po ni po bato balingi ba biloba lo bato balingi ba division. Pouvoir na biso. Pouvoir eza ya biso, pouvoir eza ya batute. Pouvoir eza ya tout congolais. Oyo dirige Congo lelo aza munguna ya mutute aza nini te aza congolais loko abiso nyonso. Alors ce que c'est que to lobaka po to mona mboka eta mo abete eza loko papa botibino soki bo liate bo vivre bien te est-ce que bo Québec tango libana to bo lobela ko bo lobela ngo papa abino to lobela ka président Félix Tshisekedi po aza congolais po aza président de la République. Et ça ne demande pas de taquer pe Kabila tant que ça na kitsa bo continuer. Et ça peut lobby pe soki le Martin Fayulu a kitsa bo continuer. A sali au peuple a senga kite to lobela e. Alors bon tu vas comprendre que le pouvoir est à noter. Pouvoir est à tout congolais. Et ça propreté. Alors tout congolais au Rolanda émission commenter l'émission en lelo. Peut sa solution. Yo pe mtoza na makanisi pour Congo ke liboso. Yo pe mtoza na makanisi. Ya avancement à Congo. Peut sa solution pour l'émission en lelo. Comment na se commentaire na yo. Ngala bino na suki na awa na baki lelo na koloba peza mingi te pour na tala ki vidéo yango pesa kinga kanda na baki na ko talisa ba imboka. Ndenge bandeko na biso batelba ba osala. Yo sa kitoko te. Bo s'abonner au Océan du Congo. Bo partager mes missions. Bo benga bandeko ba s'abonner on te ba ko s'abonner au Océan du Congo. Bo benga pe bandeko oyo. Bazana posa ya ba ko s'abonner ba kota na Océan du Congo pour ande ba ko zwa ba vérité ya solo. Ande ba ko zwa maïman sozo le kalambo na biso Congo. Bobo sanate matanga. Yande ko gloire ngoma. Ah si ko bungisa mama leki na ne bozo mona. Azo sala bonga azo sala kaka na passe. Étant que mobile, étant que souci à Roya pour monter ba image pour peuple congolais. Pas mon ba image pour peuple congolais va découvrir. Mais non c'est les calambo dans la biso Congo. Mais biso peut-être que tous on tire que tout va bien. Maman c'est toujours l'hôpital. Bon benga maman c'est pour soutenir rien na ba prière, na ba sambo. Na hôtel financement pour soutenir maman aussi. Et ça qui bongo ya bino kabo alors pour ça musakoli. Ngana bino to kutani mikolo ezali ko ya. Bye.